Bonjour chers amis à travers le monde, partout Bozali, plaisir Ezali pour se retrouver toujours pour en reparler de notre pays que nous aimons beaucoup. Mais mon intervention aujourd'hui est toujours dans le sens il y a pour apporter un peu plus de lumière dans l'andaki bandeko à travers le monde bazo attaquer ndeko na biso Inos B mais eloko na moni ya mabe na batako wana ezali le fait que bazo zongisa susu ba stéréotype ya représenter le rôle à rwandais biloko wana. En tout cas pour ngai nazomona ke ezata na sens ta muke mote tabande onanga omoni belé surtout bozana poto o bofinga la bato boki na pe ba chic poto za chic poto bilo to profiter na mingi awa eza éducation na misala. Vous comprenez? Donc il faut être dans les deux, soit on s'éduque, on apprend comment faire de bonnes analyses. Pour analyse ezate ko fandi boye na palais outi kayo lembi to saino lote ale aujourd'hui téléphone na portable to laptop na yo obandi ko loba loba Inos aza rwandais Inos boye oh pourquoi ko loba bongo. Inos est libre, il est libre sa vie na ye mwana wana za génie na âge na ye makambo sala bato mosusu na bapoto banini malgré baza na baoccident banini bakosala makambo nazo néglige bato te mais surtout ça banalise mpona azala droit au but fausse eza scientifique ezaka te te banalise na biso faut komaka scientifique. Donc eloko moko boye oyo même soki ezalaki français même soki ezalaki américain akomonaka eloko olobi eza na sens. Bandeko na nga o Inos aza na morphologie déjà soko oza na motu bozoswana akomi koutilize babiloko lokola o matoi na yo o nzoto na yo, donc wana ngolakisa déjà bassesse d'esprit. On se comprend. Et soko reprouver que motu aza rwandais par morphologie, c'est bête. Parce que par morphologie, il y a des Rwandais otoyebi ba mitu na bango boule nani Inos B azana ngote. Et puis ba Rwandais nyoso pe bazara pe mitu boule wana ti. Donc arrêtons un peu babilo moko na tara boya mon abi Olivier, on va si je me terre à terre, mais il faut quand même profiter pour na ko pesa bani na biso moi information. Inos B, il est très intelligent, il parle bien, il comprend les enjeux plus que coup de batumusu so bazala ba 50 ans ou bien ba fana na poto ba 30 ans ba 25 ans. Mona wana olo atolinga été mais ndima mambe mana munoko na c'est un enfant oyo azot mais oyo ke boko make soki mutaza muta est o aza rwandais. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Au moni kombo yo biso bato banangwa bano rebele baleka wana balobaka mettons ba makambe zalaka bazara te bazoke ba concert ba olomide ba wenge banini bazara te biso bato bana masolo ata boleka biso na succès mais biso bato banda biso bato lobaki na génération. Pas ma génération, monsieur les années de bavouiller, monsieur le docteur Mpouila, bazaki, mais génération à biso. Il faut boyer baki. Olivier Bolende, mtubabana mama solo, olinga te, l'histoire ne change pas. Yo talanga, oyokanga, avangana yoka yo. Comprendre? Alors, maintenant pour Babiloko, N1 a besoin de développer contre Inos B, et puis il y a un musicien là
azaka na moi armée na ye ya ba crétin ba o ba finga ba musicien mosusu bazo nourrir batu na haine ya mwana wana sali binoni bate bele pe boza ba combattant soki tolobi na bino tozonga mboka toki osala combat kuna bo bang pour d'abord boza na bandako olala kuna te boza la courage ya luka mbongo na kini te o banga ebele o chaka munoko so ba memio na kini ba longoli o ba misala ba voiture no poto bani ba bibo to bandela zero to ke luka la na kini ebele ba okokate donc boza ba kufa kumputu ngaza kufa kumputu te ngala ozonga na Congo siko boya pe bobo manga parce que inos biso alobi akokende bobo mai ngai je rentrerai au Congo parce que combat na ngai ezate naza kufa kumputu te fona kende osala musala na Congo makambo tu na loba na internet yango nde na kosala eza nteke nazo lexa nde bato mosusu bazosala oza kombata mituna siko vision na yo ya komba eza nini lobi osala nini olio passer temps au côté na ba loi Chani ba nini ba Chani aza vient na ngati qui ne sait pas que Olivier Boliana Chani c'est comme ça c'est deux frères aza vient na ngati mais makamuna ya ba loi na wazo sala naza d'accord na ngote mais la cité que soki nini moi je suis pas pour ça parce que nga naza progressiste hein? En termes il y a un point de vue na ngai sur l'immigration, moi je suis un progressiste. Je crois qu'il y a diversité et au même Babylone. Naza moutouté que oh ba Congo, oh ba père des mères, d'un coup de habité qui est bon prouver qui père des mères en bon prouver on dit. Ndeka bozo sala inos binde boza ba congolais nyonso ezala kaka yo lokolo za mutu boye oza des pères et des mères vous voyez. Vous entrez dans la subjectivité. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous allons intervenir pour nous défendre les Kinangawana, Inosbi, pour nous défendre les non, les Botika dégo tranquille. Botika, Inosbi tranquille, Azo mérité, Batakwanate, insulte, Bato Bakina Obeta na Rwanda, Toyebi Babilongi na Bango. Bakombo na bango toyebi arrêtez de vouloir créer Babylone moko. Je sais que bate belé surtout artiste wana oyo azara arsenal na ye des belles mélodies arsenal des gens pour insulter les autres vous comprenez donc Bolingo finga mwana batu mwana la succès aza bien Congo ezolinga bana bongo mwana moka 25 ans pour mayele bongo hein Bolingo ato mesana neto mesana ba musicien na biso ba zoba ba bourrique ba nini non au moins maintenant on a un jeune homme qui est intelligent qui se défend bozo finga epwani et belé na kati ya poto bazwa ba chao na kini Yangana ndima master nanga odombo pa odombo aza okotsala na kini ebela ba combattant tikala okotsa même pas $1 na kini ozo ya combattant yo kayuni no beta na kini so ba zubi sauvement ke terrain kitoko ba fungoli je to kiti na kini wana yo ko obimsa ta $100 apam ozo mona Pana poto awa bakayo ki obeti ona luka boulot bazu ale ozui moi kayu na yo moi boulot comment ça là alors comment se permettre au finga bato ko créer haine non so eza loi Chani mu dezo pousser bino boko mo finga bato talibino Chani azavie na ngai ngana yebi ba buli politique ya Chani tout ezaka loi Chani ta ça m'a belé son abano bimisawa ba okanga na kina ba okangisae ozomona na rolo bangote parce que les grands hommes quand c'est ce qui se dit entre vous vous gardez politique et marchera nengwana mais lo ko sana ali bon mati laissez
Inosbi à s'exprimer. C'est un jeune homme intelligent. C'est bien pour notre pays. Tous en abattu à Mayele. C'est bien pour musique Nabiso, tous en un très bon chanteur. C'est ça. Mais Babylon a haine. Oh, Kozwa Moutounio, ce sera Outi Karakivu. Oh non, Aza Rwandais. Mais c'est quoi ça? Pourquoi on est devenu si bête comme ça? Hein? Maramba otonga mboka ya bani toko karate. Kotanga classe na poto yé na poto oza na France. Mboka frais académiques. Parmi les frais académiques, il y a moins cher na rate ya poto. Ils allaient France, ils allaient États-Unis. Bissokuto ils allaient plus cher. Bon, là profiter de l'État fait ça va bon autant. Nous vous quand ça que pouvoir. Il y en a même Félix. Il est pas ça une voilà. Osali nini ata moi diplôme moi moké osala ngote. Bon si poton ezani Congo to bon ça on a boule na ba vidéo na refinga bala mike. Non, c'est pas ça. Kombo ngana bandaka ngai vie ngwanda VH banani ba docteur puis la paix bazaki était de la partie banini ba master belé na misu ba kata moto quoi. Mais toujours bundakaka. Mais moi je suis venu dire que non. Mututu kaka Rwandais bomo bom. Muta boma ba Congolais za Kagame. Eza petit inansbita. Muta président Congo eza Félix. Eza petit anate. Moko bolinga ko pakola to lobaka bo lobelaka makambo neti. Et ba mission na biso Basia Ndumba o balba ke ba Basia Ndumba nani mission nani Jibempiana abina moi je suis une pute. Vous comprenez? Wana neza ba biloko choka biso ça la biso ba passe to bi mais yo neni na mambo na biso zo ba ke yo za pute. Jibempiana comment tu peux même tu sais ce que c'est une pute? Une pétasse. Au biso en anglais, tu es un bitch. Yozo bake, I'm a bitch. Qui n'est pas noir américain, le baneki, I'm a bitch. Au monde a bengano liboso nae. Vous comprenez? Donc arrêtons de trouver des boucs émissaires et de toujours fuir la vérité. La vérité est que nous avons un président issu de la fraude électorale, mais c'est le président du Congo. Bolinga te, tricheur. À sa président Congo, ce n'est pas Inosbi. Inosbi a président Congo. Vous avez la Congo. À ta pasteur Joël Konde Kotelanga. Président Congo, c'est Inosbi. Bon, comment on l'ouganeti, bon, mais ça la plaisir, bon, tanga ba combat batou, banine, et puis, non. Biso combat na biso ça va combat battu toujours tant ande combat pour diriger Congo mabe toujours tant ba faiblesse na ye na ba gestion toujours ba ke ye moko aza formé te toujours ba ke mbongo ezo bunga ke caméra zoki. C'est ça la politique. Mais prendre une idée en dehors de son contexte pour détruire la carrière il y a moins la bateau ça n'est bien. Oh, bakinois. On a peine à kinois. Bon, est-ce qu'on est d'accord, na makambo sala ngo finga Inosbi? Non. D'accord, na wata mukete. Trouver des ennemis ailleurs. Trouver batako finga ailleurs. Botika mwana asa anani. Na benga kudu mwana botika artiste. Inosbi asa makamna ye. C'est un plus dans le Congo, dans le domaine, dans le secteur. Mais, pour Fanny Boye, aux combattants. Combattants, l'année prochaine, il faut qu'ils soient tout en Akine. Combat Internet est aussi là. Et comme il y a face à face, il y a défendre ma camp. Mais ce qu'on peut quitter Akine, il faut que Akine, bakaye futara net ya mikilité. Il faut avoir une source de revenus. Faut tout ça entreprise bani babilo kuna. Vous comprenez? Pour être combat aux alaka ko fandi bo ba vidéo ça non.
wana bosa distraction bokende na temps wana ozopasse dans mosusu 1 heure du temps ya koloba biloko soki okeye obendi ata diplôme na yo ya licence na domaine boye parce que lobi boya soki oloba Olivier yokomi mokonzi ya mboka oyo bato babundana yo ozo-engage bango te na ko-engage bino ndenge nini parce que nazomona raisonnement eza subjectif. Ozo comprendre biso to bata otonga banzela banini yokanisi batonga banzela soko sali construction te toyeba otonga ba building o tozomona totonga ondeni na ba video na kofinga inosbi na nebo finga la bino na bino ofandika boye oh non boye non tokene chic botika obimsaka image ya combat lo eza théâtre non ba combattant toza bata chic tokena na chic toza bata kayu parce que tolingaka stabilité financière toza te na bato oh toza ba responsable te responsable na droit lingo ba coupable naza responsable te yelo ya mutu te naza responsable ça veut dire coupable liable en anglais vous comprenez. Oh, Johanna est responsable. Yom Tofana à Paris, dans l'année Jean-Marie Kassamba. Oh, Yosa responsable. Responsable et l'accès coupable. Et l'accès que, aux amoutou, il y a bien. Aux amona. Donc, tellement que Batoiso tanga chikite, Bazolo Baba Momususu, na nenga mabe. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que, Bana Poto, Nyonso en général, combattants en particulier, Bato Balingi Congo. Le kola tokozwa pouvoir Mikolezo ya il faut tous la préparer na poto. Il faut tika ba biloko finga ba Inosbi parce que Inosbi a l'équipe baté belé na ba musicien en tout cas so totali mutu na ba capacité intellectuelle so baza 10 ya za la kati so baza 5 za la kati petit moko autodidacte mayele koleka kutu batu mususo baza trop terre à terre, ba finga banzoto abatu, ba parlaka na ba morphologie abatu. Mais ça quand tu es dans le ozo ba ta ma colonne boy, kasi et qui si yondo zana osa terre à terre. Un intellectuel ne parle pas de la morphologie des gens pour leur diminuer. Et ça raté quand na Congo. Otamatoi, ta elonginaye. C'est parce que vous n'êtes pas des vrais intellos. Vous comprenez? Un télo a muta respectera bato. Un télo a muta analysera azu le pour et le contre. Un télo a mutu akena chik. Un télo a mutu alingi bonheur à Congo. Un télo a mutu so akitina ki abi boulot ni na robimis. Pour akotsaka la. Parce que un télo balinga moi vie mon robot. Amélioration à ma condition de vie. En tout cas, c'était ça. Na mukebo tika Inos vit tranquille et puis to continuer quoi. Bon luka batamino bosa ba mission na bino bani baswahili ba kaka o baswahili ni. Oh ba so botiki oh Rwandais oh bani. Mutazo sala tribalisme kulu nakati ya gouvernement wana bokangi minoko. Ba moi na moko boazo lo ba vie ba analyse na non, non, moi je ne suis pas pour ça. Et je suis venu le dire comme ça à haute voix. Voilà. Tout on a mort, tous en élection Zoya. Président au hasard, on a triché. Donc, il faut tout bunda makasi. Pour tes tricheries, mbalo. Tous eu la défaite, combien de tricheries tout le monde dans l'élection. Mais cette fois-ci, on doit nous se dire que peut-être problème à Rwanda. Ils ont continué parce qu'il n'y a pas de légitimité na ndenge ya pouvoir. Aux hommes, pouvoir ils ont toujours ya Moyibi, et on les hommes qui toujours dans le même truc. Alors cette fois-ci, tout ça nyoso que tout soit pouvoir moko ya malamu ou vraiment qui tout poni. Voilà, au moins, on a la facilité, il y a déclaré hostilité militaire na Rwanda. Mais quand vous avez un président qui a été placé après une fraude électorale, peut-être, on ne sait jamais. Il y a toujours quelque chose dans Moutou, contrôler na Rwanda. Alors,
le moment est venu. Tokata Singawana. Voilà. En tout cas, pour Inos Bibotique est tranquille. Aza Rwandais, c'est un Congolais. C'est tout. Azakou Natina, les pères et les mères de Namoni, journaliste, il n'y a pas un pamba, il y a question, il est Congolais. Non, il y a tout le mission, toi tu es Congolais, mais non, yo. Yo tout le qui est Congolais, yo nanya. Hein? Qui Congolais à bol, yo retourne, yo nani. C'est parce que le pays n'a pas pays Morokoto permis de conduire Ezati. Au preuve, il y a nationalité Ezati. Donc tout le monde se balade comme ça parce que le pays est encore dans le désordre. Donc, c'est pourquoi des questions stupides comme ça se posent encore au Congo. Mais, la pire esprit, laissons l'artiste. Inosbi, je te salue. Vena Okukunyanga, Olivier Bolia, à partir du Canada, alobi que carrière no kende bien. Bon, donc bon na moi morceau na yo. Voilà. Pour ceux qui prennent la lélé, tokutani mbala sima.